Papa Mbenza, papa conseiller direct ya chef spirituel. Batu ba mituni na mululu munene zalaki na mbanza ngungu. Papa Mbenza mona nite likamunini. Soki na tikalaki na ntamba ezalaki na bolingo ya papa Simuki Mbongangani. Po liloba na ye ezalaki nde boye. Soki biso nyonso toke na mbanza ngungu ezaka rapport na mikolo mokuse mikolo moko ya mibale tozongia batu nyonso bakozala na mbanza ngungu bakoya na nkamba siko namda koyamba bango namda kotika kobongisa nkamba bango papa monaki ete nga natikala po ete natika kobongisa Yerusalemi na makambo mosusu etali logement kolia ya batu ndenge nini tosalaka nyonso wana nde yango natikalaki na nkamba Likambango papa esalaka yo pasi te milulu minene lekaka omona yo tekala kaka esalaka yo pasi te mosala ya tata nzambe na ntango tata nzambe alobi ke yo kotikala awa donc okoki kosala eloko mosusu te likambo mosusu te ndenge kaka nzambe alobi fo olanda kaka ndenge Papa Mbenza papa conseil direct tokozwa ntango mingi te mais bato baza komituna sens nini importance nini ya événement oyo eleki le 3 octobre. Na banza bolandaki yango ndenge nalobelaka mardi wana elekaki ete ezali nde bilaka oyo papa Liangenda alobelaki na 1991 ye mpe ezalaki bilaka oyo bapisaki papa ya tata na ye na 1921 ayebisaka ye ke na ntango wana soki ekoki lokola ekangamaka na mbanza ngungu ekofungama mpe kaka na mbanza ngungu. Banza mardi passé bomekaki na kolanda message ya papa Liangenda nde nalobelaki yango malgré que bande bandaki komiole mais likambo mpenza ya motuya papa Mfumalongo ndenge alobelaka yango na mokolo wana eke ntango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemi mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamosusu esika baza kouta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te. Etango wana komi sur place amoni asengi azwi tango wana penzala ye akoloba siko biloko kolia siko biloko kolia ezate wana nde soni wana nde kozonga epai na biso mais na 1989 Mfumalongo alobelaki yango ete ngai bana kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etika si sofote na biso te wana etika sofote kwa Mfumalongo te papa Liangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc mutu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalongo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango kosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata Simuki Mbangu tozalaka na doute mingi kosala ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza kote ya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalongo papa Liangenda donc faut vraiment totia wana motema eke adutu wana tonongola badutu wana donc bisengo esi yeye ne ba Mfumalongo alobelaka esi yeye papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc mutu azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata Simuki Mbangu akobima na boloko esima na yango papa Liangenda atiaki sete na likambo nini sima ya kobima ya boloko ya tata Simuki Mbangu yango nde nauti koloba awa sima ya bobima ya boloko papa Simuki Mbangu nde
makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi. Papa Mbenza ya solo nyonso wana eloba me bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona moto mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo Simon Kimbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa. Simon Kimbangu alobaki boye ke les 4 coins du monde bapesi yango mais malgré que bamindele bazwa kasi bango nyonso te babisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa Simon Kimbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé mekanano opesa na malobo oyo ya polele po bato bayeba ntango bozolobela 3/4 si tozwi yango 3/4 ntango ekoki 3/4 wana elingi koloba nini mais 3/4 tokozwa par exemple Laurent Fumalongo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge bamfamolongo bana kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobande koinvente donc si nous voyons très bien na bolingo na bango na le 3 octobre donc malgré biso moko tobande koboya kolongola babande noire wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que bamoni kaka eke soki batikili kaka biso bato na moto tozo comprendre te ezali lokola mwana moke ntango asakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya mais ntango bakochange ya kitoko donc asepeleli lisusu donc c'est comme ça. Papa, merci beaucoup. Nakanisa bato ba comprendre, ngai pe na comprendre ete bande noire na miso ya biso bato mwindu elongwe le 3 octobre. C'est ça. C'est ça parce que le bolondaki na bande ndinga lobelaki yango te sito fungo. Mais soki na tukufiti ba kufelika ka biso bato na bomutu, surtout biso bato mwindu. Ndinga papa kisoleka lobelaka ngio en makasi la kana mutu mwindu. En makasi. Mundele alaka peu compréhensible mais biso bato mwindu en le cas. Merci mingi papa. Mukolo mosusu na cadre message mardi ya Ijiki ya 5 mois. Olobelaki o plaidaki kutu pona biso bato mwindu. Olobaki na papa Simon papa passe leki fongola. Na kansa yo mpe o contribuer pour être likambo ye kokokana. Mais likambo mosusu ezali boye papa. O silikate. Likambo ngo ezala katanga mosusu ofongoli mais ezali mosusu moi mikolo moi bambula. Ezali ba manifestation ya bomengoyo ya invention yo. E gomela mosusu ba siècle te. Tata Nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato oyo baza kolanda yo banokimbangiste bakimbangiste bamusulman bakatholike kasi baza kolanda yo na ntango oyo bazo yoka yo bamuso bazo kam mais olobi na bango nini na lobi boye papa Simon Kimbangu azali Nzambe tango nyonso papa dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango pe akokosala ta likambo moko te soki tata na ya tindi ete biso pe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso to banda ko bimisalo donc tozala na espoir tozala na doute te et que Simon Kimbangu ba promesse na ye ba bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka essayer réaliser
Donc, un exemple typique, en 1989, quand papa bazalaki ya bango misato, tubana kopotana kopesa ba message na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo se communiquer na bato ya Kinshasa, Matadi, bisika pe mususu foni ezalaki très difficile. Na bon bango moko pe papa soki bazala posa ko kende ko solola na Kinshasa zo kende na foni kuna boy wende ko jene bandimi na papa pe soki ne toka boy mais papa dangi na pesa ki alobaki ete non, ne vous en faites pas, les jours à venir ba téléphone vous komona e bana ko bana utamu na ba poche o tiamu na poche o kina na zamba isika nyonso. On se disait que papa pe akuze exagérer, papa dangi na so exagérer surtout quand sinan ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bomo le téléphone de mais papa pe azo exagérer ndenge inti na bazamba même iso bakimbangi te dutaka na likambo wana mais tango ba téléphone yego bimala papa denge na setika biso sekene na ikase bilaka na ye ko kanisi ko la téléphone tina bazamba tino tambo na ba poche partout kutu ya yoko je tu la siko donc bande ko to ko na doute te surtout oyo papa denge na bana ko la tango nyonso ke mutu mwindu pa ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato mwindu soko lobeke en tout cas mundele esika komi. Voilà, justement. Je promesse que tu as oh yokutu eleki ya bamindele. Mutu mwindo kusala benvention eleki ya mundele. Papa Mbenzo confirmé. Ce n'est pas moi qui le confirme, ce sont les paroles de papa Diagenda. Dans un band ou à l'obelaki, oh mukolo mususu azwa exemple et que il a fallu papa Diasiwa bakende son abata ayebisi mdo kotambusa nguvu. Siko ya yepo azwa mai papa fumalonga yebisiki yozela nani papa mitu kani soza kokenda yozela nani papa Diasiwa na tama azaki na doute atikali apitu kani sosiki siko na sima siko papa dange na yebisiki papa Diasiwa siko tango ekoki po yokende papa Diasiwa ezitaki tala papa na mutu kani na kokende mitu kani sosiki ba jozo siba ke ngana kokende ndenge nini ayebisika kanga miso tango kangi miso tango afungulika kaboye a commis na son abata o balongaki na mituka na ba comité ya mi komilaki déjà avant yendo yambaki oyo bakindeki na mituka la parole ya papa Diangen des années donc on est allé qui adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mebeko misala moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndenge utuko loba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala ngote moye penza bapesa yo yango ezali te pokoma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango za kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki boso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso totali déjà awa na kati na lingoma papa simu limbango aussi déjà écriture. Est-ce que papa bela dio ndimaki ke un jour kako ko zwa asala ko zwa écriture wana mandonga te aibaki yango te spirituellement lo ba to moni ke écriture c'est monani peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde ko mipende ndesi ko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoka boye bazala ka jaloux tozo mona pasi na kotongo bazo finga biso mais kasi bazo zo makambo zo pesa na bato bazo finga biso papa wa bele de azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa
mais batmingi bazo kanisa ndenge to uti ko lobaki tata sema ko yaka bana kimbangisi mais telle invention wana écriture akiko pesa ngona mondimi catholique atako lelo azaki kimbangisi mais ezala nyonso ndenge on était papa papa sema kimbangu ndenge to lobeli yango ya yaki pona mokili mbuba donc aponi kolote aponi pe religion te na ba ba chola kaye oh ba chola kaye bango nyusu ndenge papa fuma longo badangi na bana ko le bongo bako kende wapi ntumba ko papa fuma longo papa badangi na bana ko lobola ntumba ngo wapi kaka moko papa to suksi na biso mais moi préoccupation eza peu importante au lobela yango bato bazo kanisa ao bo tozali ko loba boyo ozali ko teya mpe ozali ko limbola bato musuba yokete papa mpenza kuta lobaki 3 quarts c'est aussi bandi se balongoli okomona akokende su na bilanga te avandi kaka mabonde na kati ya ndako akokende su classe te akokende su mosala te eza ndenge wana te au contraire kutu owafu malongo bali angenda eloko moko alobaki aobite échec ata ngozo échec wana su ozi suko makanisi mususu parce que ozu échec so commission na étude mususu boyete eza ndenge wana parce que tango ozu échec faut ça la étude pona nini nazui échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata nzambe akobana kopesa biso échec poete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala poete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esalemi kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas de place pas ezali te donc il faut sala koso ba étude ba recherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala parce que na kati ya misala nde tikosala badécouverte sikoyo ya mingi papa mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bepai ti bayaka okute yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na afrique komo nango simoki mbango la paix komo nango simoki mbango makambo wana elobamaki kuna na kalisa olandaki yango mpe commentaire na yo na esika waleza nini commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa simoki mbango do alobela yango depuis 1921 donc soki natali malamu ba grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa simoki mbango oya banda aloba banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana bamonike non makambo oyo ezokomona toza kovivre na mokili simoki mbango alobelaki yango oyo toza kovivre sikoyo papa yange alobelaki yango donc elakisi ete fo tolandela mpenza maloba na bango nyonso wana po ete tokóma na esika nini oyo papa simoki mbango ministère wana azwaki na kolo yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na ye wana ebandaki avant 1921 ntango azokokima mosala yango donc idéologie na ye esika boye alingaki koloba nini donc pour moi ezali kaka réalisation donc totuer ba idéologie nyonso papa simoki mbango en pratique sikoyo voilà botondo mingi papa na banza ete oyo nyonso esalemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga mpe apesi maboko boutilize ye ndenge papa gouverneur alobaki président oyo ayokaka mongongo wa nzambe mpe azali kosalela yango na banza bosepeli na ye bon ozomona eke histoire ya papa simoki mbango ebandi mosika na 1921 ntango bakangaki papa simoki mbango donc avant bakanga ye avant batya ye maboko donc batunaka avis ya roi belge na ntango wana mais roi belge mpe na ntango wana amonaki ke na mayele na ye atunaki baconseiller na ye ndenge nini bomoneli moto oyo baconseiller balobaki c'est vrai que
malgré moi mon boulot les allez mettre monique là mon plan surtout ça lié ma bé aza mon plan zambe abe wane gozongela pa ina biso ah bochai maboko quand même kasi boyo ça y passe mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui fait passer mon kimanga sala 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959 bah il faut reconnaître officiellement l'église de Papa Kimbangu le gouvernement belge parce que bah il y déjà qui azali nzambe et puis bah il y que bientôt Congo est indépendant ceux qui est commis indépendant biso to reconnaître l'église wanate spirituellement biso pe tozana nzambe akopinir biso bala mto sala yango basotaki premier donc c'est que roi belge aibaki pe puissance de Papa Kimbangu tu es au coma la première république papa président Kasavubu yepe alandaki makambo Papa Kimbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangue na tout consort. Donc ils avaient aussi participé dans les campagnes de Papa Kimbangu. Tu es kota na président Mobutu, c'était la même chose. Avant ce moment-là, on a dit que papa Diangue na sa mutu ya impère ya Mobutu. Mais nous sommes là, les gens qui ont prophétie, il y a Tata Nzambe, donc bah continuons sur là, ya mokili, ya mboka, donc malgré que n'engue Mobutu abana ko lobela, yango et que il était catholique, mais abana ko la nami, et bah on abana ko la sage, pourquoi parce que mais les missionnaires, tant que Bayaka, avant colonisation, tant que Bazokoya, Babanaga comme la Barrois, ou Bazalaki Barrois Congo, il y a une histoire tout à fait. Mais Babanaga Koyeba, pourquoi Babanaga comme la Barrois Congo? Ce n'est pas pour cesser les biens matériels, malgré. Mimi wana ko chali bosowana mais spirituellement pe ba yebaki eke ba Dieu o ezali ba butu mwindo ba Congo ba zali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé Zambia mpungu amendele ba bande bona depuis makambo nyonso. Donc ba konje na biso petango ba yeko to yeko za indépendance la fali bala na kaka na batu ya Nzambe et surtout Nzambe ezali ya mutu mwindo. Nzambe ezali mutu mwindo. Vous arrêtez Kotaka, tu continues après Mobutu. Après Mobutu, c'est que Mosé, ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. Un discours parce qu'il n'y a pas qu'il est comme. Mais c'est pour au président Joseph. Ce gars là na makambo so na ayebi ezali pe na bilaka. Ezali bilaka pe Nzambe. Donc tant que sur Tata Nzambe aza kosunga kaka kososolisa yeke o elikamu boyeza boye. Donc ezali azoarte net maman Mikala tango yeko tika biso. Ezali na mois de mai. Na mois de mai, donc c'était le 17. Le 17. Bon, maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke. Donc elle a accéléré ngasi ko la moni na vivre le kambongo et sili ngai le wana ngai koki un jour après le 18 le 18 aye kotika biso. Mais avant tout cela pour ezalaki liboso arrivé ba américain. Maman Mikala lobaki na moni ba américain. Il a accepté bilaki za ko connait tikali na bona président ya mwana moke. Maman Mikala nous sommes là batambolaki na ba Papa Kimbangu, donc il y a une prophétie donc ça aussi réalisé. Donc surtout si on a pas Kimbangu c'est très riche mais on est la richesse wana na ndengeni que akambona to bafua kwa bon surtout na biso la jeunesse aujourd'hui on se dit toujours voilà ça ba kama ba kala ya bakoko wana bakoko akala. Donc à dire vrai pouvoir nyonso bilende baza ko pesa yango na kama. Tata Nzambe ko la bongisa la kyango ndengwana. Tata Nzambe
parce que yango de nkamba ezali kaka mpona mutu moko te mese mpona bato nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge toza koloba boye eke papa Simoki Mbangu mpe na ntango wana na boloko ntango baye koyebisa ye ke roi belge azalaki na pasi. Roi belge wana atindi message na gouverneur général na Kinshasa eke na leopolevi na ntango wana eke bayebisa na gouverneur Katanga ayebisa Simoki Mbangu abikisa mokonzi na bango. Ntango bake komona na ye Simoki Mbangu alobiki bon d'accord na yoki. Pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye ntina Europe peut-être habité bino bokende na binonga moko. Mais ndenge nini à la ministre bayokaka boyo kuna rwanda bino aza libéré Simoki Mbangu auti kuna. So bamile baye kotala na prison Simoki Mbangu aza ne wana. Mais tango nini okei kuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai. Ndenge bosengaki ngai. Bande on a biso ba belge bayibi makambo nyonso. Et dans tout cela, papa surtout papa Dangena sur makambo nyonso. Papa Mbenza, merci mingi na ndenge ufunguli motema mpwete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa mpe na Bakongo bando mpe kokenda pote baninga ba diffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki mpona biso bato mwindo principalement okoki koloba nini mpwete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongolo sunda bozoba te. Donc la conscience nyonso ndenge papa Dangena alobelaki yango. Donc soki tozwa kango lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa donc likambo ya poids wa papa batikelaki biso. Donc to mettre en vraiment en pratique to tika makama bozo ya pamba surtout ba subdivision na kati ya Lingomba. O bazalaka ba meneur ke likambo eza nango ya muke kasi mwai babungisa ngo ezali te kaka na bitumba atango tozo ko bimisa bitumba wana oyo bazo ko bimalika mangu na Kinya bazo ko kende yo zo ko mangu na mubulu ozo kutika la pekaka sima tio ko suto pekaka boye baninga bakei yo tikali. Papa Mbenza, limsanga papa, vous êtes tellement fantastique. Na lande mission mutu aza ko finga bino apesi bino ba félicitations alobi nguye za nankamba amoni ete pa mususu kuna eloko ezate de bat ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi bolanda nankamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana bat no moni ete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa Dangena o abanda ko finga ye suka abanda ko loba nini botika bango ba finga bako kende wapi suka bazoka kana sama kolona ngai. Donc eza ndengwana donc eza c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tama tekaka kolo Yesu yel kanisina ezalaki ke bazaki na posa ya mbongo suka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azoko yeba te nzoka nde tata Nzambe abongisa likambo ngo ndengwana omona ye ke tata Nzambe pe makambo ni ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisa ndengwana te mais tata Nzambe nzoka nde abongisa ke ndengwana mais tango kolo Yesu bayeko basina kulusu Yuda mtakufa liboso parce que amonike asali mbeba soka kufa liboso ndengwana donc amonike asalaki mabe nenga traisaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki muta se suicider ata Nzambe akoyambaka pena mulimo wala tembe Nzambe ayibaki asali ndengwana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amisie biki ava pour dire que malgré ma béwana mettre kozonga wapi na seka makolo ya tante malgré ba injure nyonso wana atabaye mais na ba loi ya église et le bamiete linga kute nemi na yo comme il faut
n'est-ce pas papa mama ingete papa ata bafingi ata wasulu bazongi problème ezate lingoma ko yamba bango papa Smoky Mbangu ko yamba bango bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo balobi bamona okala mwali loba pa na bango bana Brazzaville pe bazolanda yo liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Smoky Mbangu Kiangani aventure azwili biso exemple ya bana misato oyo tata na bango atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli mpe bomengo wana mpe ekimi oya misato boyaki suka ntango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basala epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodifferencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu donc mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux vraiment likambo na biso eye donc faut tobatela yango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana mpo te ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa Dangende abanaki kolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na ntango eye sikoyo yo okososela nga naza mondimi wapi oyo nakoyamba oyebi ke oyo eza ya malamu oyebi ke oyo eza ya mabe donc laso tozala vraiment na application makasi tata Mbenza Kiangani mama matutele mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma kia 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata Smoky Mbangu zifweti kaka longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo nikuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya muntie ho muini ke disongele bondo zando di finamani donc mama onso no matamone ka disongele bondo kiesi ki finamani lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzo yizi kanti tutakuna yendi bwaba ne ye muntu bwaba ne ye diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata Smoky Mbangu bwa bukata disongi diambu dilungana mankakape makuiza luwengi sama tata Smoky Mbangu wata bono diambu divulu mwini dio uzaba bonje huku kitakuiza alengeye bo mwini ntangu na huku ketela tata Smoky Mbangu donc disongi levo kifina mani nangeye futikala waluwenga ndivo bakamane muna ukukira disongi levo ngeye kukezi waluwenga ko dina bwidi muna kubudina donc msungulako beto tokizabila mambo matata Smoky Mbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi titakwiza tata Smoky Mbangu abikuladi inakuwa bikuladi tufutika baluwenga na fulokini tutone tufyakudi toutes mes excuses papa c'est très important tamam merci tutone tufyakudi bomeka kina kolanda message ya papa Dangende nena lobela kyango malgré que bande bandaki ko violé
mais likambo penza ya motuya papa Mfumalo ndenga lobelaka yango na mokolo wana eke ntango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemu mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamosusu esika baza kowuta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te ntango wana akomi sur place amoni asengi azwi ntango wana mpe nzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kolia eza te wana nde soni wana nde kozwanga epai na biso mais na 1989 Mfumalo alobelaki yango te ngai bana kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etikasi sofoti na biso te wana etikasi sofoti kwa Mfumalo aloteka badangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc mutu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango akosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata Simukimbangu tozalaka na doute mingi akosala ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza kote ya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalo ko balengenda donc faut vraiment totia wana motema eke adutu wana tonongola badutu wana donc bisengo esi yeye ne papa Mfumalo kolobela yango esi yeye papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc mutu azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata Simukimbangu akobima na boloko esima na yango papa ndengenda atiaki sete na likambo nini sima ya kobima ya boloko ya tata Simukimbangu yango nde nauti koloba awa sima ya bobima ya boloko papa Simukimbangu nde makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi papa Mbenza ya solo nyonso wana elobami bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona motu mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo Simukimbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa Simukimbangu alobaki boye ke les 4 coins du monde bapesi ye yango mais malgré que bamindele bazwa kasi bango nyonso te bamisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa Simukimbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé meka nano opesa na maloba oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3 quarts si tozwi yango 3 quarts ntango ekoki 3 quarts wana elingi koloba nini mais 3 quarts tokozwa par exemple papa Mfumalo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge papa Mfumalo bandaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobandi koinvente donc si nous voyons très bien et bolingo na bango na le 3 octobre donc
malgré biso moko to bana ko boya kolongona babandi noir wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que ba monika ka ngeso ki ba batikili kaka biso bato na bumura bumutu tozo comprendre tele ezali lokola mwana moke metanga sakani na potopoto elamba e baby wazo longole elamba azo ko boya metango ba ko changer ya kitoko donc c'est pénile les choses c'est comme ça. Papa, merci beaucoup. Na kanisa batu ba comprendre, ngai pe na comprendre te bande noire na miso ya biso batu muindo elongwe le 3 octobre. C'est ça. C'est ça parce que le bolondaki na bande ndinga lobela yango te sito fungo. Mais so na tukufiti ba kufelika ka biso batu na bomutu, surtout biso batu muindo. Ndinga papa kisoleka lobela kango en makasi la kana mutu muindo. En makasi. Mundele alaka peu compréhensible mais biso batu muindo. En le cas. Merci mingi papa. Mukolo mususu na cadre message mardi à Ijiki à 5 mois. Au plaida qui coûte pour na biso batu muindo. Au lobaki na papa c'est mon papa passe leki fongola. Na kansa yo peut contribuer pour être likambo yeko kokokana. Mais likambo mususu ezali boye papa. O silikate. Likambo ngo ezala katanga mususu fongoli mais ezali mususu moi mikolo moi bambula. Ezali ba manifestation ya bomengoyo ya invention yo. E ngomela mususu ba siècle te. Tata Nzambe soki afongoli je crois nyonso koyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso koya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bako tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato baza kolanda yo banoki mbangiste bakimbangiste ba musulman ba catholique kasi baza kolanda yo na tango oyo bazo yoka yo bamuso bazo kam mais olobi na bango nini na lobi boye papa Simon Kimbangu azali Nzambe tango nyonso papa dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango pe akokosala ta likambo moko te soki tata na ya tindi ete biso pe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso to banda ko bimisalo donc tozala na espoir tozala na doute te et que Simon Kimbangu ba promesse na ye ba bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka et c'est réaliser donc on voit exemple typique en 1989 tant papa bazalaki bango misato to bana reporter na opesa ba message na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo se communiquer na bato ya Kinshasa Matadi bisika pe mususu foni ezalaki très difficile na bon bango moko pe papa soki bazala posa ko kene ko solola na Kinshasa zo kene na foni kuna boy bandeko jeune bandimi na papa pe soki ne toka boy mais papa dangi na pesa ki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone vous komona et bana ko bana utamu na ba poche otiamu na poche okina na zamba isika nyonso on se disait que papa peut exagérer papa dangi na so exagérer surtout quand c'est na ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut ba singeza na sema bele ou na likolo bomo ba téléphone de mais papa peut exagérer ndenge nti na bazamba même ils sont pas kimbangi te douta na likambo wana mais tango ba téléphone yego bimala papa dangi na setika biso sekene na yikase bilaka na ye ko kanisi ko la téléphone tina bazamba tino tambo na ba poche partout kutu ya yoko je tu la siko na poche donc bande ko to na doute te surtout oyo papa dangi na bana ko la tango nyonso ke mutu muindo pas ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato muindo soko lobeke en tout cas mundele esika komi ele ko lito ko ça voilà justement ba pesi bango biso promesse que to ko sala oyo kutu eleki ya bamindele mutu muindo ko sala ba invention eleki ya mundele papa Mbenzo confirmé ce n'est pas moi qui le confirme ce sont les paroles de papa Diagenda bazana band oyo lobelaki oyo mukolo mususu azwaka exemple
et que il a fallu papa Diassi bakende sona bata ayebisi mtu kotambusa groove siku ya yepo azwa mai papa fumalonga ayebisi kiyozela nani papa mituka ni soza kokende yozela nani papa Diassi onatama azaki na doute atikali mituka ni sosike siku na sima siku papa dangena ayebisi papa Diassi siku tango ekoki po yokende papa Diassi hésita kita lui papa na mutuka ni na kokende mituka ni sosike ba jozo siba ke ngana kokende ndengeni ayebisi kanga miso tango kangi miso tango fongolika kaboye akomi na sona bata o balongaki na mituka na ba comité ya mi komilaki déjà avant yemda yambaki oyo kokende na mituka la parole ya papa Dangen des années donc on est allé qui adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mebeko misala moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndenge uti koloba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana eza na ngote moye penza bapesa yo yango ezali te po koma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki liboso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baye ko découvrir écriture tango bazu écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso total déjà on a quatre na lingoma papa simu limbango aussi déjà écriture est-ce que papa bela dio ndimaki ke un jour kako kozwa asala kozwa écriture wana mandombe te aibaki yango te spirituellement le bato moni que écriture c'est mon ami peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde ko mipende ndesi ko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoka boye bazala ka jaloux tozo mona pasi na kotongo bazo finga biso mais kasi bazo zo makambo zo pesa na bato bazo finga biso papa wa bele de azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa mais bato mingi bazo kanisa ndenge to uti ko lobaka tata sema kwa yaka bona kembangisa mais telle invention wana écriture akiko pesa mona mondimi ya catholique atako lelo aza kembangisa mais ezala nyonso ndenge on a te papa simo kimbangu ndenge tolobeli yango ya yaki pona mokili mbuka donc aponi kolote aponi pe religion te na ba ba chola kaye o ba chola kaye bango nyusu ndenge papa fuma longo badangi na bana ko le bongo ba ko kende wapi ntumba ko papa fuma longo papa badangi na bana ko lobela ntumba ngo wapi kaka moko papa to suksi na biso mais moi préoccupation eza peu importante au lobelango bato bazo kansa ao bo tozali ko loba boyo ozali ko teya mpe ozali ko limbola bato musuba yokete papa mpenza kuta lobaki 3 quarts c'est aussi bandi se balongoli okomona akokene suna bilanga te avandi kaka mabonde na kati anda akokene su classe te akokene su musala te eza ndenge wana te au contraire kutu on malongo bali ngenda eloko moko alobaki abite échec natango zo échec on a su ozi suko makanisi mususu parce que ozo échec so commission na étude mususu boyete eza ndenge wana parce que tango ozo échec faut ça la étude pona nini nazui échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata nzambe akobana kopesa biso échec poete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala poete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esalemi akokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas place pane ezali te donc il faut sala koso ba étude ba recherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala
bakende misala parce que na kata misala ndeti kosala ba découverte sikoyo ya mingi. Papa Mbenza tokosukisa na likambo oyo yo zalaki no kaka na nkamba conférence internationale ba professeur ba wuti be pai ti ba yako kute yo awa ba lobiete développement na mukili na biso surtout na Afrique comme na ngose mukimbawo la paix comme na ngose mukimbawo makambo wana elobamaki kuna na kalsolanda ki rompe commentaire na yo ne sika wale nini commentaire na ngai eza ya mingi penza te biso surtout biso bakimbangiste po makambo ngo ya papa Simoki Mbangu do alobela ngo depuis 1921 donc ce qui natali malamu ba grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa Simoki Mbangu oya banda aloba banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana ba monike non makambo oyo komona toza ko vivre na mokili Simoki Mbangu alobelaki yango oyo toza ko vivre sikoyo papa yangi alobelaki yango donc elakisi ete foto landela penza maloba na bango nyonso wana po tokoma na esika nini oyo papa Simoki Mbangu ministère wana azwaki na kolo Yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na yewana bandaki avant 1921 tango azokima musala yango donc idéologie na ye et si vous voyez, donc pour moi, ils ont la réalisation. Donc tout tuer, idéologie, non, c'est pas parce que en pratique, c'est quoi. Voilà, botton de ming, papa. N'a pas été Oignon sur Salemi, chef de l'État Joseph Kabila Kabanga P, à Pesmaboko. Vous utilisez ye, ndenge papa gouverneur à Lobaki, président ou Ayoka Kamungongo Nzambe, P, Azaliko Sala Yango, n'a pas de bosse, c'est na ye. Bon. Ozomona eke histoire ya papa Simoki Mbangu ebandi musika na 1921 tango bakangaki papa Simoki Mbangu donc avant bakangaye avant bachaye maboko donc batunaka avis ya roi belge na tango mais roi belge pe na tango na monaki ke na mayele na ye atunaki ba conseiller na ye ndenge nini bomoneli moto ba conseiller balobaki c'est vrai que malgré moi mon boulot ezali mettre monique za moto nzambe surtout sali mabe aza moto nzambe mabe wane kozongela pa na biso bochai maboko quand même kasi boyo kusaye passe mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui peut pas se manquer Mbangu asala 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959, il faut reconnaître officiellement l'église de Papa Simoki Mbangu, le gouvernement belge. Parce que il y a déjà qui Azali Nzambe. Et puis il y a qui bientôt Congo est indépendant. Ceux qui est commis indépendant, biso to reconnaître l'église spirituellement biso peut tout ça. Zambia ko punir biso bala mto sala yango basotaki premier donc c'est que roi belge a ibaki puissance de passer tu es au coma la première république papa président Kasavubu yepe alandaki makambo papa Simoki Mbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangi na tout consort. Donc, ils avaient aussi participé dans les campagnes. Il n'y a pas Simoki Mbangu. Tu es côté le président Mobutu, c'était la même chose. Avant, c'est pas pendant que le Belango que papa Diangi n'a pas Mobutu. Il y a un père, il y a Mobutu. Mais nous avons les gens qui ont prophétie. Il y a Tata Nzambe, donc, continue sur ya mokili ya mboka donc malgré que ndenge Mobutu abana ko lobela yango que il était catholique mais abana ko la nami yengenda et bangono abana ko la sage pourquoi parce que même ba missionnaire
tant bayaka avant colonisation tant bazokoya babandaki komela na baroi o bazalaki baroi Congo ndenge histoire tout à l'heure mais babandaki koyeba pourquoi babandaki komela na baroi Congo. Ce n'est pas pour sucer les biens matériels malgré mingi babandaki kotia liboso wana mais spirituellement pe bayebaki eke ba Dieu oyo ezali babutu mwindo ba Congo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé, Zambia Mpungu, Mendele, babandeko na depuis makambo nyonso. Donc bakonzi na biso petango bayeko toyo kozwa indépendance il a fallu balamela kaka na batu ya Nzambe et surtout Nzambe ezali ya mutu mwindo. Nzambe ezali mutu mwindo. Vous arrêtez kotanga ya. Tu continues après Mobutu. Après Mobutu, c'est que Musée. Musée, ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. Un discours n'est pas C'est pas qu'il est. C'est pour le président Joseph. Ce gars là na makambo so na ayebi ezali pe na bilaka. Weza bilaka pe Nzambe. Donc tango nyonso tata Nzambe aza kosunga kaka kososolisa yeke o elikamu boyeza boye. Donc ezali azarte net maman Mikala tango aye kotika biso ezalaki na mois de mai na mois de mai donc c'était bakutana kana le 17 bon maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke donc elle accélère ngasi kolola na moni na vivre likambongo et sili ngai liwana ngai koki un jour après le 18 aye kotika biso. Mais avant tout cela pour ezalaki liboso arrivé ba américain maman Mikala lobaki na moni ba américain il a accepté bilaki za kokona tikali na bona président ya mwana moke maman Mikala nyonso lokola batambolaki na Papa Simon Kimbangu, donc il y a une prophétie, donc il y a aussi réalisé. Surtout si on a pas Kimbangu, c'est très riche, mais on a une richesse, on a bon, surtout dans la jeunesse aujourd'hui, on se dit toujours, voilà, ils ont donc à dire vrai, pouvoir nyonso, bien de besoin que pesa on encore. Tanzanie la bonne la kiangonde mwana. Tanzanie la bonne la kiangonde. C'est yango de kamba ezali kaka pona mutu moko te mese. Pona batu nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge tozoko loba boye et que Papa Simon Kimbangu pe na tango wana na boloko tango baye oyebisa yeke roi belge alaki na passe. Roi belge a tindi message na gouverneur général na Kinshasa et que na yo pour le fin na tango wana et que ba yebisa na gouverneur Katanga ayebisa Simon Kimbangu ablikisa mo continent bango tango baki ko mona na ye Simon Kimbangu alobiki bon d'accord na yoki pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye tina Europe peut-être habiter bino bokende na binonga moko mais ningini à la ministre bayo kaka boyo kuna rwanda bino asa libérer Simon Kimbangu auti kuna so ba mine bayo kutala na prison Simon Kimbangu asa ne wana mais tango nino ke kuna bino ngai na kenda kina ndenge na ngai ndenge bosenga ke ngai bande on a biso ba belge bayibu makambo nyonso et dans tout cela papa bazako yebisa surtout papa dange na yebisa makambo nyonso. Papa Mbenza, merci mingi na ndenge ufunguli motema mpwete bao news bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa pe na Bakongo bando mpeko kena pote baninga ba diffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki pona biso batu mwindo principalement okoki koloba nini mpwete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongo lusunda bozoba te. Donc la conscience nyonso ndenge papa dange na lobelaki yango. Donc, ce qui tozwa kango lokola slogan ya pamba que bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa donc likambo ya poids wa papa batikela kibiso donc to mettre en vraiment en pratique to tika makama bozo ya pamba surtout la subdivision na kati ya lingomba
oyo bazalaka bameneur ke likambo eza nango ya moke kasi mwai babungisa yango ezali te kaka na bitumba atango toza kobimisa bitumba wana oyo baza kobima likambo yango na kinia baza kokende yo oza komema yango na mobulu oza kotikala mpe kaka nsima ti okosuta mpe kaka boye baninga bakei yo otikali. Papa Mpenza, limisanga papa, vous êtes tellement fantastique. Na lande mission mutu azaka kofinga bino apesi bino ba félicitations alobi nguye za nankamba amoni ete pa mususu kuna eloko ezate nde batu ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi bolanda nankamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana batu nomoni ete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa liangenda o abanda iko finga ye suka abanda ko loba nini botika bango ba finga bako kende wapi suka ba suka kana sama kolona ngai donc eza ndengwana donc eza c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisi na ezalaki ke bazalaki na posa ya mbongo soka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azokoyeba te nzoka nde tata nzambe abongisa likambo yango ndengwana omona ye ke tata nzambe mpe makambo ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisi za ndengwana te mais tata nzambe nzoka nde abongiselaki yango ndengwana mais tango kolo Yesu bayeko basila kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndengwana donc amonike asalaki mabe nenga traisaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki muta se suicider tata nzambe akoyambaka pe na mulimo wala tembe tata nzambe ayibaki asali ndengwana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amizie biki ava pour dire que malgré mabe wana mete kozonga wapi na seka makolo ya tata malgré ba injure nyonso wana ataba ye mais na ba loi ya église et le bamiete linga kuto nemi na yo comme il faut. N'est-ce pas papa maman? Ingete papa. Ataba fingi. Ata wasu bazongi. Problème ezate. Lingoma ko yamba bango. Papa simoki mbango ko yamba bango. Bana Kinshasa bazako landa yo papa na tango yo. Balobi mona okala. Mwali lo pa na bango. Bana Brazzaville pe bazo landa yo. Liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandong papa simoki mbongo ngani aventure azwi biso exemple ya bana misato oyo tata na bongo atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli mpe bomengo wana mpe ekimi oya misato boyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodiférencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu donc mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux
vraiment likambo na biso eye donc faut to battre lango malamu oyo misusu loisir mususu yaka wana peut bungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu tango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangenda bana ko lobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na tango eye sikoyo kososela ngana za mondimi wapi wona koya oyebiki oyiza malamu oyebiki oyiza mabe donc la santé ça vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matutelo mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma kia 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata simu kimbangu zifweti kaga longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo nikuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya muntie vo muini ke disongele vondo zando di finamani donc mama onso no matamone ka disongele vondo kiesi ki finamani lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzo yizi kanti tutakuna yendi bwaba ne ye muntu bwaba ne ye diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata sima kimba bwa bukata disongi diambu dilungana mankaka makuiza luwengi sama luwengi sa tata sima kimba wata bono diambu di bono muini dio uzaba bonje huku kitakuiza alenge bo muini ntangu huku ketela tata sima kimba donc disongi levo kifina mani nangeye futikala wa luwenga ndivo bakamane muna ukukira disongi levo ngeye kukezi wa luwenga ko dina bwidi muna kubudina donc nsungulako beto takizabila mambo matata simo kimbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi tatakwiza tata simo kimbangu abikulati ina kwa bikulati tufutika ba luwenga na fulokini tutone tufyakudi toutes mes excuses papa c'est très important tamam merci tutone tufyakudi ole babiso te tosuka kiwana te tokende kimpe na conseillère particulière ya tata Simo Kimbangu oya kuzakane mokolo na mokolo molongo ni wa ye mama mfumo alongo Sidonie Lumwinidio Diambo tokende kokuta ye asa kusala musala na ye kuna nakati na ndaku ya ye na résidence privée ya Ngombe ayambaki biso na boboto tunaki mituna mpe ayanolaki bolanda ye pelokola pwete boyo kama kansima ye Mama mfuma longo mbote na yo. Mbote papa journaliste. Merci. To sepeli mingi na banze te ozali malamu. Naza bien mbaya. Batu mingi na mbanza ngungu to mona kiyo kasi to pusa na pene na yote mululu ya mbanza ngungu monela kya nguboni. Papa wana ezalaki extraordinaire. Mali boso na lingomba. Kola liloba ya nzambe koleka kate mai papa mfuma longo alobaki ya mwana to vivaki mukolo wana mbanza ngungu. Mbanza ngungu ezalaki esengo okenda ngomba mbale ebele me batu ndenge batosaki namoni ete batu bayaki mingi papa na ebisio fete ya liboso na lingomba yango to vivre na mbanza ngungu kuna esika wapi papa mokonjabula zwaki mikanda ozalaka kunati nazalaki papa ceremony wana likama mususu esalamaki na moi ezalaki boni yopo omonaki yango namonaki sanza wana ndenge ezalaki entouré na arc-en-ciel vraiment ezalaki événement moko nani emonana te na mokili mama yopo osepelaki quand même papa bilaka tobandaki kozela tomoi na miso papa nasepela te yopo ozalaki kozela yango papa kasi naza moto bato balobi nyonso ozwaka soki tozozela yango ensemble papa motu moko nano azwi yango te ngeta papa yo mpo ozali sur que 3 quarts wana yo mama nano ozwi te nga mpe nano azwi te papa biso nyonso tozoleka nzambe aza injuste te kasi azali juste ntango akopesa biso nyonso elongo mama Sidonie ya solo ba mama mingi baza kolela soki na pusene pene na yo pamba te ozalaka molobeli papa lobi mao makangamaki mafungwami
surtout ba mama mingi baza ko lela ba jeune fille baza ko bala te baza ko bota te misala ezali te likambo wana ntango bakokutana na papa otiaka yango sete nabetelaka yango sete makasi mpo ngai mpe naza na kati ya bilaka wana papa ngai mpe naza kozela ingeta papa donc lere tokutanaka na papa nazangaka kolobela yango te mpe nazangaka kosengela bamama ya mokili mobimba te. Est-ce que Mama Sidonie wana oza kolobaka est-ce que ozwaka ntango kuta kolobela yango parce que mokonzi ya bule tokomona ntango nyonso aza na bandimi même nazwaka ntango te papa na mwa 2 minutes soki namoni ye nazangaka koflashe ye likambo yango te. Kasi nakotala ezala na Kinshasa ezala wana nkamba toza koobserve comme si ozopemaka te ntango nyonso bapaya badélégation na badélégation yo opemaka ntango nini sino te repo ezalaka te papa l'air nyonso tozala kaka na mosala lokola mosala ya pasi epesameli biso bana na bato tomonela yango pasi tokoki kolemba te yango tosengaka kaka makasi epai na ye moko apesa biso makasi po ete tolonga lokola bango balongaki. Mama Sidonie Lomwini dio olingaka babenga openda nani mama Mfumalo te il faut kobenga nga na kombo na ngai mais bato mingi mpe bayebi yango te te il faut bayeba yango kombo na nga Mama Sidonie Lomwini dio biamo mama Mfumalongo ko Mama Sidonie mais autolobi tozi 3 quarts mais yo kangamika na bilanga est-ce que 3 quarts il faut que ne suna bilanga papa pour kasi lokola 3 quarts yango tozwi ekokuta likolo ekoyela biso il faut tosala po tomona yango soki osali te okomona yango te sala nzambe apamboli ozwi 3 quarts eza makambo ekolinga maboko te olingi maboko ekoyelo ndenge nini ekoyelo ndenge nini papa il faut sala obima motoki bongo nsima nzambe apamboli yo ozwi ya ebele soki okangi maboko kozwa te eloko ezokamwisa biso Mama Sidonie yo ozali kinoise botemi na Kinshasa okoli na Kinshasa papa Mfumalongo apesi yo papa Simon mais olingi misala bilanga mingi mpona nini papa bilanga yango nde lobiko na biso ti soki tosali bilanga te tokozwa te yo kasi meme kuna na Kinshasa bamama oyo bazali kuna bamiso basalaka bilanga baza te bazali papa po tomoni ke agriculture nde priorité de priorité donc faut tosala bilanga po tozwa et puis likambo ezokamwisa ngai mpe lisusu na koyaka awa tokomi awa mama azali wapi mama aza na makusa ye moko aza na kati ya cuisine mene bamama mingi bajeune fille mingi bayebi kolamba te place wana kokopesa toli te mama il faut napesa toli papa po mwana mwasi kozanga koyeba kolamba eza défaut eza vraiment défaut oyo asalaka ndenge wana esengeli mpenza yekola po alongwa na esika wana mama première chose il faut kolamba liboso soki oyebi kolamba te papa kolambela ndenge nini kasi okozwa bone te mwana mosala azali ata mwana mosala papa soki aza meseni na loboko na yo mama ameseni kaka mwana mosala peut-être complément mais makambo nyonso fo wite epai na yo moko ntango tokuti mbanza ngungu boye mama oyo ezali nango lisolo entre mama na mwana papa apesiki yo baimpression nini bolobanaki nini papa ti touti mbanza ngungu ti toye na tozwi mpenza temps ya kofana na papa tikosolola te très occupé toye ye atikali kuna nga mpe na ye kotoyo donc nanu mpenza tozwi ata 5 minutes tovanda tosolola te ezali moko to esengo esengo papa mpo nayebiki azobongisa mpo na ngai mpe biso nyonso makambo oyo maza kolekaka ezala na mbanza ezala na Kinshasa ezala boye papa ntango nyonso okipe yo mpo koya okipe ngai naza komituna biloko oyo bolesaka biso awa eutaka na lole kitaka parce que biloko nyonso kotala na tongo kolesa bato na midi kolesa bato na poko na butu kolesa bato mais finalement biloko oyo ebotaka kobota to bosomaka na mbongo papa kasi ndenge outi koloba tosalaka bilanga soki na kosomba na mbongo eske papa tokokoka makambo nyonso wana biloko nyonso ndenge tolesaka bato toutaka nango kaka na bilanga bandeko balandi ya radio télévision Kimbangisa na telki tokoki kaka bobele kokumisa bino kotondo bino na confiance oyo bopesaka biso surtout na ntango molai bopesi biso mpona kolanda esengo na biso ezalaka bino boza kolanda biso yango na epesaka biso konzo mpona kolukaluka koyeba nini oyo tokopesa bino na ntina na basango ya yamba ya biso mpe ya mokili mwa biso olandaki bongo interview ya tata son éminence Simon Kimbangu Nkengani na milulu ya réhabilitation judiciaire to ya révision ya jugement ya 3 octobre alobeli mpe milulu ya mbanza ngungu et même ndenge bilaka epesemelaki bato mwindu na ntina na 3 quarts bolandi biyano bya ye bolandi mpe
conseiller direct ya ye bolandi pe maman pour malongo molongo na tata Simo Kimbangu ndenga pesi toli na ndenge pe ate aye passe peli na banza bino nyos bolanda kibiso to zalika kozonga sa matoni boko bakolanda biso baninga to sepeli mingi bino nyos boko opesa ngai maboko mpwete to pesa sangu iye nazali kotala bongo tata Juma Kozo tata Charles Kisolokele tata Arnon Timba tata Diaz bino bas na baningo bazali na régie bakosunga biso tata Roger Toko bino nyonso bozali kuna na yebete bozali ndike to pesi bino mbote bolanda bolo malam biso zaka kokuba kulukile bino sango lingomba botonde mingi tuna sengi mbongo na debisi mais azo koyeba te nzoka nde tata Nzambe abongisela likambo yango ndenge wana omona ye ke tata Nzambe mpe makambo wana ezalaka pasi na ndenge nini ye ke yuda na motu na ye likanisi eza ndenge wana te mais tata Nzambe nzoka nde abongiselaki yango ndenge wana mais ntango mokolo Yesu bayeke basila ekulusu yuda moto akufaki liboso parce que amoni ke asali mbeba soki akufaki liboso ndenge wana donc amoniki asalaki mabe ndenge atrahisaki ekolo Yesu asalaki mabe malgré que soki moto asi suicide ata Nzambe akoyambaka mpe na molimo wana te me ata Nzambe ayebaki asali ndenge wana malgré asali mabe donc asosoli na motema na ye ke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana ekolo Yesu donc amisi ebiki ava pour dire que malgré ma béwana mettre aux hommes à peine à ma collègue d'attente malgré ba ingir nyon swana tabaye mais la ba loi ya église et le ba miete linga koute nemi na yo comme il faut n'est-ce pas papa maman ngete baba ata ba fingi ata wa sulu bazongi problème des autres lingoma ko yamba bango papa Simo Kimbangu ko yamba bango bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo balobi bomona okala mwali loba pa na bango bana Brazzaville pe bazolanda yo liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Simo Kimbangu Kiangani aventure azwili biso exemple ya bana misato oyo tata na bongo atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofungolaka na kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli mpe bomengo wana mpe ekimi oya misato aboyaki suka ntango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basala epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodiférencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu donc mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata Nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux vraiment likambo na biso eye donc faut tobatela yango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana mpo te ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa Dangende abanaki kolobela yango ete donc na mabe
na malamu eko yaka nzela moko na tango ye siko yo ko sosela ngana za mondimi wapi wona kuya oyebiki weza malamu oyebiki weza ibape donc la santé ça la vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matutelo mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma kia 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko ntilulu zina za sila tata simu vimbangu zifweti kaga longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo nikuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya muntie vo muini ke disongele vondo zandwe di finamani donc mama onso no matamone ka disongele vondo kiesi kifinamani lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzo hizi kanti tutakuna yendi bwaba ne ye muntu bwaba ne ye diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata sima kimba bwa bukata disongi diambu dilungana mankakape makuiza luwengi sama luwengi sa tata sima kimba wata bono diambu divulu muini dio uzaba bonje huku kitakuiza alengeye bo muini ntangu huku ketela tata sima kimba donc disongi levo kifina mani ngeye futikala waluwenga ndivo bakamane muna ukukira disongi levo ngeye kukezi waluwenga ko dina bwidi muna kubudina donc nsungulako beto takizabila mambo matata simo kimbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi titakwiza tata simo kimbangu abikuladi inakuwa bikuladi tufutika baluwenga na fulokini tutone tufyako toutes mes excuses papa c'est très important tamam tutone tufyako